Il doit avoir regretté de nommer Tshisekedi comme président. Et Tshisekedi doit avoir regretté pourquoi il avait accepté l'offre de Kabila. Oh Seigneur, reviens dessus. Ouvre tes cieux et ton cœur pour les Congo. Je vous avais bien prophétisé, en RDC, il n'y a pas encore un président. Et le monde m'avait entendu. C'était vrai. Premier appel. You know, I know. You know, I know. You know, I know. You know, I know. You know. You know, I know. You know, I know. You know. Où es-tu, soi-disant président? J'ai dit où es-tu, l'air de faire danger? Où es-tu, soi-disant président? Où es-tu, l'air de faire danger? Depuis que tu as été nommé, rien n'a changé, rien n'a augmenté. Tu n'as pas les pouvoirs. On sait bien que tu n'es pas le choix du peuple. C'est pour cela que tu t'affous de nous. Pas pousser la guerre. À laisser la guerre. À laisser la guerre. On a osé la guerre. L'occupation. Est-ce que c'est ça votre coalition? Voilà mes chers amis, bonjour à tout le monde. Mes chers amis, Banansoni Ekolo Congo, Losako na bino nyonso, Banandi wa biso na katia, TV Lolaka Nguluji Kimbangu. Bolimbisi soki toyeka mwa liboso lelo tomesana kosala na 20h30. Maintenant lelo bolimbisi po ete ba préoccupation ezali ebele na niveau ya libota makambo ezali ebele metoko tika bino boite esengeli toya même bien avant topesa bino information ya mokolo ya lelo. Losako na bino nyonso ezali télévision Lolaka Nguluji Kimbangu. O ezali la chaîne qui vous informe. Voilà beaucoup d'informations mokolo na lelo et que on le kaboite ke sans que toi sabino possible au moins que tu respectes binoté pour un respect na bino il faut tout ça l'effort que toi la bino information même avant d'air mais boyoka quand même oh nini ezali koleka na mabele kolo Congo yango to senga kanabino de vous abonner massivement de vous abonner et n'oubliez pas surtout la cloche qu'on rappelle la cloche. Tant que vous avez la cloche, vous allez alerter à tout moment, poser la kateka canon Hollanda na 20h30. Voilà, bandeko, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de cliquer la cloche. N'oubliez pas aussi, like na bino tous la kanango et c'est un bien tant tout le monde vous êtes attentif pour être bon landa biso, maïtol la kabino na katia TV Lolaka Nguluji Kimbangu. Chaîne Oyo yabata mayele tolubakango, vous rappelez fier bon bakenon pour battre belé. Oh, nous sommes les Canabélé Kolo Congo, Basali Kosotuka. Effectivement, mais Basali Kosotuka. Pour être, Baye Bakité. Et ils sont là, ah bon, ah, trop tard. Mais parmi vous, Mingi Baza déjà au courant pour Tolbakake, Malawana Bissonganga. Malawana Bissonganga Tolbakango, il y a son beau, Baza abonné la Bissa calmé. Oh, nous sommes Toloba voté, Boza Komon Zakobima. Oh, mais. Comment papa sert à le bac en Salema, papa sert à télémé qui va politicien congolais, papa sert à la bête qui s'était boutou na moi, bande kobo longwana kolanda ba politicien congolais, bolongwa kolanda ba leader congolais, boling boboya kolanda ba pasteur, nana yokaki. Bamso abenga kinga ene, miso abenga kingai motema mabeki ndoki, miso afinga kingai model tu. Miso alaki kutra makamala bina pamba wana, biso na politique na biso na lamuka, biso na boye état d'esprit. Ah bon, état d'esprit. Nan bo comme l'état d'esprit, vous allez le vivre. Vous allez le vivre. Quand on dit bandeko bana seme kolo Congo tu ko beta mbela bandeko nabaki nowe nowe za ko beta mbela bandeko boya to kota na bato boya to kota nana yokela ki nowe lelo mi lelo batebela komi ko lela e batebela komi ko sepela mais bo sepelite bo sepela te bo tikala ka jamais ko sepela je vous en cire parce que là vous faites semblant
Parce que là, je pense que vous êtes corrompus. Mais le jour où l'argent qu'ils vous ont corrompu là n'est plus là entre vos mains, ça va partir vite parce que c'est l'argent sale. L'argent sale, le sang de vos frères, vos sœurs, c'est ce que vous êtes en train de manger. On vous a corrompu par cela. C'est la malédiction qui va vous suivre, qui va suivre vos enfants. C'est la grande malédiction. L'histoire du Congo. Oh là là, mes chers amis, ils ont Moussindo. Mes chers amis, ils ont Moussindo. Moussindo parce que tout ce que vous avez dans la prophétie à l'Okutate, la prophétie dans la l'Okutate, que Fayulu a un président. Et vous voyez, il y a un autre qui nous a fait une révélation. Fayulu a un président, il y a Malamu. Tout ça, non. C'est du n'importe quoi. La prophétie à l'Okuta. Les petits binons que auto le belakabino, prophétie de ce ton lobaka. Oya voulu sikimba. Eko salema. Eko ratete, eko salama. Et l'eko oyo. Mettez-vous en tête. Et voilà, tu sais que Congo eko zala. Occupé. Bako kota. Botika bango bakota. Bon, on était que ambassadeur des États-Unis à côté na kata masano. Bon, quelle humiliation. Depuis que le monde est monde, depuis que non, la diplomatie, depuis que vous avez connu la diplomatie, depuis quand? Allez chercher dans tous vos archives, vous ne trouverez jamais qu'un ambassadeur s'abaisser jusqu'à ce niveau-là. Allez même dans une commune, allez. Et c'est quel ambassadeur? Ambassadeur des États-Unis. Voilà comment nous sommes arrivés là. Donc, ambassadeur des États-Unis, où il y a s'abaissé et à la question que nous demandons en passant, on dit l'ambassadeur Mike Amma doit quitter le Congo. Chacun de nous doit, en tout cas mes chers amis, partout où vous êtes, mobilisation, montons sur la chaîne na YouTube, partout où vous allez. Et l'ambassadeur doit quitter le Congo. Il faut devant l'ambassade des États-Unis, demander l'ambassade doit quitter le Congo. C'est un grand danger. C'est un criminel. Cet homme, c'est un criminel. Vous l'avez vu dans Katakatanga, dans Katakasai, dans Bandundu, dans Congo. Il était avec tout le monde. Il est là n'importe où, même dans Kataouessé, il y a un Shumba, il y a un Liana Ouessé, il y a un Ouessé. Pourquoi? Parce que Azana bit naye Azana Wokene. Donc, c'est le seul ambassadeur Oyo à Sambouissi, États-Unis d'Amérique. Ce que nous vivons, on n'a jamais vécu cela. Et voilà, on vous a dit, vous nous allez Bakokota. Et voilà, l'humiliation pour les Américains. Ça, c'est une humiliation que nous vivons, ce que nous vivons là. Il était là, bande koboya, tosokola maboko, pona coronavirus, dans un pays. Est-ce que vous avez déjà entendu parler qu'un ambassadeur du Congo, un ambassadeur du Japon, un ambassadeur de tel pays aux États-Unis fait des choses pareilles? Jamais. Quelle humiliation. Voilà, vous avez compris. Et alors, Minembwe, aujourd'hui, bande koza ko la balkanisation. Et c'est ça, Minembwe est parti. On vous assure, mes chers amis, ne voyez pas cela. C'est la provocation de Mac Ama. C'est la provocation de ces Banyarwanda, les Rwandais, que vous appelez communauté Tutsi. Des Rwandais. Oui, c'est une communauté Tutsi au Congo. La communauté Tutsi au Congo passe à la provocation. Et tout ce monde qui défend cette communauté Tutsi, je vous demande aujourd'hui de reconnaître cela, que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la provocation. Demain, ne venez pas encore avec vos termes-là. La paix, nous voulons s'entendre, dialoguons et négocions. Il n'y a plus à négocier, il n'y a plus à dialoguer, et ça va finir très mal dans les hauts plateaux, dans la coin de Congo. Et alors, à qui je vais m'adresser maintenant pour ébander l'émission Nabiso? Je vais m'adresser à Kebitumba Oyo et Zalia Yo Nanga. Attention, suivez-moi attentivement. Ces combats, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes tous concernés, nous sommes des acteurs de ces combats. Bitumba Oyo et Zalia Ngana Yo. N'essayez pas de laisser ça à tes enfants. Vous avez 40 ans.
Vous avez 50 ans, 60, 75 ans, 70 ans, c'est à vous. Donc, pendant 75 ans. 75 ans à l'époque, après colonisation, vous étiez là, nos papas, nos grands frères, nos aînés, de 75 ans, 70 ans. Vous étiez là. Et c'était à vous de nous dire qu'attention, ne collaborons pas avec ce parce que pour nous amener parce que vous avez cohabité, vous vous êtes mariés avec des femmes rwandaises qui vous ont infiltré. Donc c'est à vous. Je vous montre les doigts. Vous, nos aînés, vous êtes aussi beaucoup dans la diaspora. C'est à vous. Attention. C'est à vous. Boli, combat oyo, vous êtes concernés. Parce que bino bato souhaite qui cohabiter, ko sala ba couple avec ces gens-là, ba botisi bana wana ba rwandais sont avec nous. Qui, je dis 75 ans, dans le 80 ans, mais 75 ans parce que même 80 ans vous allez. N'attendons pas que déjà l'époque wana tout et il est temps au Kotango. Mon toit est dans 60 ans, 55, 60 ans. Ça, tu es concerné aussi. Tu es auteur aussi parce qu'on voyait tout cela à l'époque de Mobutu. On voyait tout cela dans la fourchette à Ajoana. Vous avez vu cela, vous avez vécu cela. Non, tant on était là dans la politique de Mobutu. On voyait que le tout est là. Vous êtes concernés et vous êtes des coupables. Et épargné par 40 T, fourchette à 40, 50 T. Fourchette à 40, 50 aussi, vous êtes concernés. Parce que l'herbe parti politique, ils ont au banda. Mais quand parti politique, ils sont chauffés dans la carte mokili. Non, oh, biso bata parti boy, biso la parti boy, bozana kati. Vous êtes tous concernés. Et alors, ne laissons pas ces combats-là à nos enfants qui sont innocents. Vous avez compris? Toti que la bande na biso combat oyote po bazali ba innocent na makambo oyo. Alors que chacun de nous, osa pasteur, osa évêque, osa politicien, osa citoyen c'est maman, tata, ndeko elenge, ndeko mobali, osa li concerné, c'est à toi de prendre ces responsabilités en main, votre responsabilité en main. Donc, na sengi na bino, moko na bina kima bitumbote. Vous avez compris? Alors, pour laisser cela, la première des choses, des conditions que je vous donne, abandonnons tous, je dis bien, je répète encore, abandonnons tous ce que vous appelez religion ou l'église. Nous, c'est la mafia. Ils sont là dedans dans ces coups. Tata maman so ndimingate européen ça va no passe. Tata maman so ndimingate orotika bana na kata passe. Abandonnons les partis politiques. Abandonnons ces leaders. Laissons tomber tout ça. Nous sommes toute tendance, nous sommes connotation, nous sommes tobo sanayango. Et alors, nos différences, nos divergences, tobo sanayango tolobake. Ah, il est temps de prendre des choses au sérieux. Tout cela, on a le bino et c'est là qui est créé par des occupants. Ils ont créé cette histoire-là des partis politiques, des églises et tout ça pour nous faire distraire. Vous avez compris? Vraiment, vous avez compris. Parce que dans la là, depuis plusieurs temps, na Katia TV, le lac Amvoulous Kimbango. Même à l'époque, il y a VPK. Na bane koloba on mi kolonio so bande ko besoin la légèreté besoin la légèreté et zali ko yama be ceux qui te télémité et ko sala passi pour être ceux qui biso moto bundela ngote moto mususu ko bundela ngo azalité mingi bandimela kingai lelo baza batama yele pour bazali wana na conscience na bango za moi tranquille pour dire que ah on savait cette histoire ça allait nous amener là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Oyo ayebaki angote oyo akanisaki ke eza nango na légèreté et yende mutakomona passe mingi parce que azalaki ndenge tolobaka kidiba na kati ya situation oyo ezali koleka lelo na Congo. Alors tobanda information na biso bomoni titre totia ok bolanda suivons. Vous trouvez comment vos journées typiques? C'est-à-dire je me dis mais
quelque part, et puis vous êtes dans une cohabitation un peu compliquée. Comment vous êtes? Votre état d'esprit, c'est comment? Non, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est ça aussi ce que Étienne Tshisekedi a réussi à faire en moi, à forger en moi. Il ne le sait peut-être pas là où il est, mais c'est ce caractère-là de résistant, de le voir, parce que moi je me posais déjà ces questions-là à son époque sur lui, en me disant comment il fait. Mais je dois vous dire que c'est pas évident. C'est pas évident et il faut beaucoup se ménager parce que la santé, elle est importante. Il faut beaucoup se ménager. Ce n'est pas du tout évident et je peux vous le dire vraiment à coup sûr. Moi, je ne vais pas m'éterniser au pouvoir à cause de ça. Parce que j'ai découvert vraiment que c'est un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats s'il veut rester vivant en bonne santé dans ce pays-là, à la tête du Congo. C'est pas non. Mais comment vous gérez les pressions? L'UDPS pense le contraire de ce que vous dites. C'est ça, je dis que j'ai appris d'Étienne Tshisekedi par la tolérance. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé en moi, la tolérance. Déjà il faut accepter les points de vue des uns et des autres. Par le contact, il faut rencontrer des gens, il faut discuter, il ne faut pas se couper des gens. Parce que là, la pression risque de s'accentuer, parce que vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Il faut savoir ce que pensent les gens. Il faut parler aux gens. C'est eux qui vont vous aider à évacuer votre pression et à orienter les choses de telle sorte que leur pression aussi diminue. Parce que quand les gens vous font pression, c'est parce qu'ils sont souvent sous pression aussi. Donc il faut gérer les gens. C'est aussi tout un art, ça, de gérer la communauté, les gens autour de soi, sans qu'il y ait de pagaille. C'est pas évident, c'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile. On dort très peu quand on est chef d'État, on dort très tard, et c'est un peu ma vie. Donc il m'arrive des fois de dormir le matin et de me réveiller l'après-midi. Voilà mes chers amis, l'incompétence. L'incompétence, je sais que les gens qui ont choisi Félix devrait avoir regretté d'arriver là. Félix a lobby, en tout cas, a regretté Yemoko, a lobby déjà l'abandon. Abandon, les gens qui ont comprendre que des mandats, n'a pas eu le Korowana, et c'est difficile. Donc, ça veut dire que les gens qui ont choisi Félix Tshilombo d'être là, il savait qu'il était incompétent, il savait qu'il allait craquer. Et voilà, aujourd'hui, il est dans les abandons. Tshilombo a sali na abandon. C'est-à-dire que, à Monique, ils ont un niveau na yété. Ils ont un niveau na yété, quand ils chance loko pamba, tout le monde a quand même le président est belé, comme Kawana, oh non, il faut doubler le mandat. Doubler le mandat. Bon, mon niveau à mon top, nous check mon thème. Bon, mon niveau na yé, niveau ya C, niveau moko très bas. Donc, c'est-à-dire que, à kokité. Et alors, là où il nous a amené aujourd'hui. Bon, mon to comme wapi. Bino batobla qui fati béton. Bon, mon béton na bino. Bon, mon béton. Oh, bo kanisaki. Voilà, nous sommes arrivés avec béton na bino. Oh, yotobla qui. Il y a sur ma conséquence yango. Ma conséquence yango. Oh, tu dois vivre nango parce que les gens ne nous croyaient pas. Ils pensaient que tout le monde sera ma blague. Ils ne nous croyaient pas. Voilà, là où nous sommes arrivés. Et alors, dossier Minembwe. Dossier Minembwe, mes chers amis, est-ce que vous savez au moins ces GDC Tutsi rwandais, avec la communauté internationale, balobi ke batie Minembwe, commune ya Minembwe. Bonanda nous commune wana ezana quelle étendue. Bonanda ba mama toro na lingala. Mais na kotangela bino comme ça vous allez savoir, c'est bien boye bango. Actuellement la commune de Minembwe, prendra toute la réserve naturelle du Tombwe, qui s'installe du Kivu, Mwenga jusqu'à Bilalo Mbili. Une partie de Fizi, à la frontière avec la ville de Baraka. Une partie de Mwenga, la grande partie de chefferie de Mwenga, celle de Basile et Wamuzimu. Une partie d'Ouvira, les hauts plateaux Moulenge, Bijoba, une partie de chefferie de Bavira et Bafuliro, une partie de Walungu, la partie de Nyangezi qui est avec la frontière avec Kamaniola. La commune est vraiment l'étendue où la commune est sous-communauté.
Bande ko bana somme ko ko na qualité faut comprendre. Et ça les sous communauté. Donc c'est un plan satanique, diabolique de la balkanisation. Et vous parlez de Minembwe, mais il prend quartier, donc ville, donc province de ça 10 fois plus que Rwanda. Oh, mes chers amis, prenez ça au sérieux. Donc, étendue Bango Basui, et ça supérieur 10 fois plus que Rwanda. Alors, Bande Koboyo. Kimbondo va aller aussi vers Kassangol parce qu'il y a aussi des bazombo là-bas. Et on dit non, il y a d'autres bazombo à Kenge, alors qu'il aille aussi, que Kimbondo arrive jusqu'à Kenge. Non. Progressons. Non. C'est ça l'erreur fatale. Que les villages de Minembwe se trouvent dans le territoire de Fizi. On crée une entité administrative, commune rurale. La commune rurale se retrouve qu'il va jusqu'à Mwenga. La commune rurale se retrouve jusqu'à Ouvira. Et la commune rurale dépasse les frontières de son territoire de Fizi. C'est des questions à examiner. Et auprès du président de la République, auprès du Premier ministre, et auprès du ministre de l'Intérieur, il faut qu'on examine. Maintenant, certaines perdent langue. Parce que je suis quand même certaines déclarations dans les réseaux sociaux. Ils disent non. La commune de Minembwe doit redevenir au chef coutumier, au chef traditionnel. Non, émancipons-nous. Émancipons-nous. Parce que moi-même, pas plus tard, qu'il y a une année, Ouvira était le chef-lieu de la province, le chef-lieu du district du Sud. On s'est battu, c'était un territoire rural. Il est devenu ville d'Ouvira. Il n'a pas encore de communes urbaines. Alors qu'il devait avoir 3 communes urbaines. Baraka est devenu ville. Il doit avoir des communes urbaines. Il y a d'autres communes rurales, Nyangezi, Kamanyola, Mboko, Fizi, qui n'ont pas été érigées. Pourquoi avoir érigé une seule commune rurale? Alors qu'il devrait en avoir dans la région, il devrait en avoir une quinzaine, une dizaine, une vingtaine. Voilà. Vous avez compris? Alors, ce sont les choses que chacun de vous doit comprendre. Qu'est-ce qui se cache là derrière cette histoire? Et vous montrez que même l'ambassadeur, les ambassadeurs, 9 ambassadeurs se sont alignés dans cette histoire. Et vous êtes là, tout Kinshasa, tout Congo, personne ne réagit. Donc les ambassadeurs ont le pouvoir sur tout le monde. Mais je pense que Bandeko, tu essayes vraiment il y a un problème sérieux. Un problème sérieux. Attention, vous avez 40 ans, jusqu'à 80, plus ou moins. Attention, vous êtes concernés. C'est à vous de faire ces combats. Ce n'est pas à laisser ça à vos enfants. Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Maman Nandako, maman na ozalakana, ongala sambela kalangai, makalmena Congo, makalmena Congo mutu passe. Oza concerné. Yo, parce que bana no ba ko souffrir yo ko zanate. Soko bundeli bangote lelo, soko zo tana na église que les kamote to fara bisa nzambe mutako sala, nzambe mutako sala. Ba tuti bazo zela yo lo banzamba ko sala. Et sa bénédiction pour la bango. Botika bango ba le ba mingi nzamba ko sala. Nous continuons. Continuons. Ils seront distraits. Ils sont là dans les églises. Et vous, les pasteurs, prenez. Chaque pasteur prenez cognac. Ma comment est télébinoté? Beaucoup d'angoté. Bisoto landaka le samon a besoin d'ensemble. Bon, banano lobby. Banano lobby, on appelle l'église, wana. Pasteur wana wazana yo lero. Yebi origine na ye. Est-ce que pasteur wana zo vandi son église que vanda tikanzamba ko sala? Oyebe intention na ye. Oyebi nini ya zo penser pour que yo lobby banano ba ko appelle l'église wana te. Banano ba leur yo kufa. Banano ba ko l'église wana te. Banano ba niko souffrir. Nakalesi pour comprendre nga. Donc 4 coins à Congo nous appartient. C'est à nous. Bisobana somi koro Congo. Tozala et longo to bundela yango. Merci Nabino. Voilà bandeko. Wana bozali komona moko ya bino ba pasteur oyo bo bete la katolo na kombo ya mbiye. Mbiye ndako na ye ezikaki moto ariskaki akufa azalaki kokangama na kati ya ndaku. Voilà pasteur mbiye soki prophète soki nini bino bo mesra ko benga bango ngana benga bango bescro. Mais l'accès bino yango po ete tobisa bino ke nzambe azali au contrôle. Ndako na ye nyonso ezali ya kozika etumbami et voilà ndenge abiki na liwa ndenge boza komona ye wana esika yazali kolela. Voilà bandeko bana somme Congo na kanesi boyoka message batindeli Chilombo. Message oyo ezali adressé na Chilombo. Béton. Bientôt
le folklore du bétonisme va prendre fin. Et nous allons passer à l'étape de Fachi Mouton. Parce que tu es réellement un mouton. Voilà la comédie que tu es allé jouer à Bruxelles. Tu succombes à une crise. Crise de la peur panique. Ta maman, enfin, on t'a, bien que nous sachions qu'elle soit vieille déjà, elle peut être toujours envoûtée par tout ce que vous avez comme fétiche pour garder le pouvoir. Mais ce fétiche, petit à petit, arrive au bout du tunnel. Votre président, on connaît chose à président. Il y a que nous proclamer que Banyarwanda, Bazali ba Congolais. Mais cette question de Banyarwanda au Congo ne demande plus de débat parce que ça avait été tranché depuis longtemps par le Parlement congolais de l'époque du comité central du MPR. Tout a été dit, les compatriotes Honoré Panda avait tout détalé dans ses livres. Pourquoi voulez-vous être des révisionnistes? Vous, le soi-disant supporter pauvre de Félix Tshilombo. Vous passez votre temps à tenir un parlement debout. Bientôt, ça sera un parlement assis. Vous n'avez pas autre matière que mentir. Oh, Fatia Saliboy, grande diplomatie. Oh, les Américains bientôt. Oh, parce que comme la Brazzaville, bientôt, va n'y Katissa. Oh, Kingakati Ekouy. Oh, Bakangi Kabila. Oh, désormais Kabila. Vous n'avez pas vraiment honte de mentir. Il vous donne quoi? Il va vous donner quoi? Il vous donnera quoi? C'est quelqu'un qui ne connaît rien, il n'a pas été préparé. Il se base sur sa taille. Comme au Congo, tout le monde est presque grand de taille. Naza maître, il est aussi maître de la politique. Il croit qu'il est maître de la politique. Avec sa tête de citrouille, il croit vraiment qu'il connaît la politique. Il croit que la malignité, la Russe, qu'il a de voler l'argent des banques, il pouvait faire autant au Congo. Eh bien, nous les Kivusiens, nous les gens de l'Est, je ne suis pas séparatiste. Nous te promettons, toi, Tshisekedi, Oromona, yo na bato na yo. Biloko bolukaka, bokozwa yango. Vous voulez scinder le Congo, c'est une utopie. Azarias Robert, quand même nous connaissons la Kaboui. À ton âge là, tu es comme ça. C'est pas différent d'un canard. Hein? Regarde comment tu es vilain. Tu voudrais t'accaparer des terres des Congolais. Toutes ces tribus là-bas, tu crois que nous allons te laisser? Nous allons te manger. Et nous allons prendre nos responsabilités en main parce que nous savons qu'il n'y a pas un gouvernement et il n'en a jamais eu depuis que Laurent Kabila est mort. Ne joue pas la comédie, monsieur. Tu vas voir ce que nous allons te faire, toi et tes complices. Tokobomayo, là, soi-disant supporters Nayo, qui ont des chemises vieillies, délavées comme si elles ont été mangées par des herbivores. Voilà. Je pense que le message est bien passé. Tshilombo, Wanezali, message Bandeko Batindelio. Voilà Bandeko Banasome que le Congo, ça fait mal cette histoire qui se passe au Congo. Voilà. Désolé, Yasolo, Ezali, problème Oyo, Tshilombo, à quoi simer ma responsabilité naïe, Mikolo, Ezali Koya. Toujours à la Kinshasa. Solo koti samba tokota na kati ya terrasse na terrasse na solo ni biso malamu na biso eza toko tosala banzele bile na kati Terrasse wapi? terrasse oyo esalaka na ndenge kuna na ndenge asuka kotaba moto ko bashimine soka babongisa solo koti wana tobimaka esu na ndenge apansa ista kuna Boyiba nini? toyibaka basaki na batelefone na bachenete ya baargent na bakabelo Yo na nani? wana masala ngo buda
biso mpe toyibaka wana na pondu wana osaki ocomo mpe tomonga kofina bakisi te mpe tozwango banimba biso temi lelo bokangami mpo na nini? lelo tokangami mpo bazwaki biso moto atelemi na ye aotemela masanga lango atelemi alinga zwa moto tozalaki kaka ngai na mwasa na ngai na de peti na biso toyeboye sosalo toyeboye tomenase peti na biso moko po tolesaki alataki a ya moshargino kokima tokima bafardesi balandi biso na population na moto yango bakangi biso. Sikoyo biloko ya mama neza wapi? Biloko wana azwaki yango aza mama te papa aza jeune garçon. Ah, jeune garçon. Sikoyo bawana kuna banani o bakangi bino na bango bolaki? Ona benatekela ekabelo na argent ayebisaka mwana ye ayebisanga asombela mwana argent ye moko asomba kabelo na papa ndabo atekaka drogue atekaka drogue matosi aye ndabo atekaka yango argent pire ana mpona koma nzambe nayibaka na prince argent pire ana ya poignard ana medaille ya yesu ya ekuluzu argent pire ana pesangaka ate matosi na mela kabelo ndapeyanga vami bango nde bacliente na bino ya kabelo c'est-à-dire bango grosso na bino grosso na biso kabelo bango mibale nango moko mwana no alati moko mwana longolango wana batongaka ye moko atonga sikoyo nani bongo ye koko ye ndabu ela mobali nde batekaka bamatosi matosi oyo emelaka biso po ebebisa biso motu toyiba kombo nde nani? kombole soraya kombo kitoko boye soraya autaomwanga ba akoya auta wapi? auta mwasa bakulu na rond-point baninga biso bakulu na bazala na rond-point auta mwasi na bango alonga kuna yango ekoya. Voilà mes chers amis, ce sont les choses à dormir debout. Makameza le kanakati le Congo, les jeunes aujourd'hui, même les gens qui sont nakati à base, il y a Chilombo, nakati à ba combattants debout. Au Comona, ce sont les mêmes histoires. On leur donne quoi? On leur donne des drogues. Bazo ko mela ba drogue et bazo tinda bango na nani na kabuya. Kabuya zo bimisa bango, kabunda zo bimisa bango, les ba pesi bango ba drogue, bazo sale. Donc bazo détruire avenir ya ba jeune. Donc, les jeunes inconscients, sont nos enfants. Aujourd'hui, sont victimes. Il y a un lobby, bitumba oyo, tina l'axibini majo, bitumba oyo, c'est des angana yo maman. Pour te bi, loko esi là, les angana ne te font bundango. Les Tutsis, les Rwandais sont très contents de voir comment nos enfants sont arrivés là. Baza très content comment même battu le moana banani baza très content ndegeni to komi na point autozarango avec nos enfants comme vous voyez là parce que avenir na bango eza ko beba na ba jeune na banamike na banani avenir na bango eza déjà gâté donc ça veut dire que ba bébé na bango déjà avant donc ça ne sert à rien ya ko compter sur bango mais ezali devoir na biso toko ko sauver bana na biso. Ezali na ba prière te na ba kata ba veillé te na kata l'église te que pour sauver bango te. Ezali biso moto yeba pourquoi sont-ils arrivés là à cet état là nana comme si bango na état wana ke ba bana ko salaka ba kuwana ngana yo tozali ba oterna na kanisi vous avez bien compris. Voilà bande ko bana somme ko Congo ya solete o nyonso ezali ko salama na mabele ko Congo bate bele ba bana ko yeba ngo te ke toko arrivé na niveau autocomunango lelo parce que mingi bazraki comme nango on dirait ba blague mais siko ekomi sérieux que chacun de nous il faut attendre ma pointe à bundela mabele oyo ba koko batikela biso soko telemite soko bundeli yango te papa mama ekozala na yo place pointe yonde mutu otikeli bana na yo souffrance oyo bako vivre mikolo ezali na kanisi tozali wana na mama Congo na kanisi ya koko benga poete na kanisi toza koloba sujet bomoni ke
toza na affaire na un fou mutali boma na kanisi na kati ba famille belé toyebi ke na famille moko za na mutu moko ali boma na kati ali boma eye lié soit abango mela ba drogue soit ezali ya kobota manango drogue wana ekomisa ezoba ekomisa mutali boma. Est-ce que faut-il faire confiance à telle personne na kati ya famille mwana na kati ya famille azaki sengi bayebi quartier bobimake mwana wana abota makisengi ebele bande ko bolanda na ba famille ebele boyebi ke non batata bakolo bamama oyo babotama liboso oyo bamona ndenge mwana wana abotama mwana oyo asufraki mwana oyo abotamaki abandi kotanga basoi abandi kodia bakiti abandi kosala boye azalaki kosumba na bilamba mwana yango akoli nzambe merci mwana yango akoli ezali exclimination je pense que c'est ça le terme qu'il faut utiliser mais to exclure bato na kati ya société te mais tozali koloba une vérité que y a solo même dans les jours à venir Bogota. Est-ce que faut-il donner encore confiance à ces garçons-là na kati ya famille batata est-ce qu'il faut la pesa leki nango confiance il faut la pesa ya nango confiance parce que nous savons que azaki mutali boma est-ce que basekele wana esila na ye voilà pour nous tolobi yango nous devons vivre yango lelo na Félix Tshilombo. Discrimination, voilà, merci papa. Ça peut arriver, hein, alors, mes chers amis, au Congo, tout le monde a facilité qui, tout le monde qui, oui, tourne à biso. Bakasaye ba ganga ke tour na biso. Est-ce que boye ba ki muto bazo ta tour na bino? Boye que non équipe na biso ba ne ba ta joueur na biso. Boye la joueur na sélection équipe nationale. Boye non au joueur na biso yé tokocha. Mais il faut être sûr na joueur wana. O bokocha na sélection équipe nationale. Si vous avez si na joueur wana te bo chaite parce que so za joueur na bino bozo se plaka tour na biso arbitre che na biso kaka joueur na biso wana parce que c'est notre tour ba che bino joueur wana a police équipe bozo ba sonne lobby vous allez encore demander que non to sera 37 ans 39 ans 40 ans na lit oyo to che na biso moto mususu non je ne pense pas na kanisi lelo ce qui se passe na kati ya famille Congo na kati ya famille Congo nous avons un sérieux problème. Le problème que nous avons affaire avec un fou. Motoeli Boma, Oyo Babengi Nakomboya, Félix Tshilombo Antoine. Ces garçons, Abotama, Liboma, Banda, Bomwana na ye. Azala Zoba, Banda, Bomwana na ye. Et comment Bande Konyoso, Tondimaki? Côté l'ennemi, c'est bien bon. Choisir le faible, maillot faible, mettez-le en place pour la police équipe. C'est bien bon, bravo. Balongi, pour battre, maillot faible na bango, maillot faible na biso, pour être bango ba gagner biso. Et bon, on a biso moko. Totalaki, totalaki. Et comment nous prenons toujours le temps, il y a beaucoup de pour toujours comme on a de faire des awana. Équipe poli. Équipe pola, toujours comme on a vraiment, équipe pola, mais jouer na biso, toujours, quand côté monsieur, toko gagner, naïe, toko gagner. Vous êtes des malades. Franchement, vous êtes malades comme lui. Parce que mon temps normal, mais mon temps de police équipe, non, tout ça, non, abima, à la police équipe. Et voilà, à la police équipe. Tshilombo, où se trouve Tshilombo en prison? Tshilombo aujourd'hui, Tshilombo est à Kinshasa, Tshilombo azali koliantu kanakata Kinshasa, à président qui réunion ya conseil des ministres, nakata Kinshasa, à Toyoko mona awa image kweli biso Tshilombo na kati ya wapi na kati ya Togo. Incroyable mais vrai. Qu'est-ce qu'il est allé faire na kati ya Togo na azako kima nini? Et pourquoi de ne pas dire la vérité aux autres? Tshilombo est aujourd'hui na kati ya Togo officiellement. Bomoni yango wana Tshilombo na kati ya Togo date ezali wana. Bolbate que non, ezele le kutabe bande ko be la kata Kinshasa ba kose bango ke bache bango ba photo ya ba taliban que Tshilombo azali a président qui réunion ya conseil des ministres na kata Kinshasa et azali kuna. Voilà Tshilombo na Togo. Mama Congo, malobo mboka yo information nini oyeli biso lelo à propos ya Tshilombo. Losako papa Sala, losako papa Makolo, Sika Ozali, losako na bateko nyonso. Toyeka kakolobela Congo na biso makambo eza kolekana. Vraiment en tout cas ba congolais eza place mingi parce que na motu ya mboka na biso toza lisusu na président te.
parce que Chilombo Oyo Azawana Aza même pas Enengeni ya Pamba, donc d'ailleurs même pas. Et le Nini Susu Tokoki ko qualifié. Pendant que Mboka Ezozika, pendant que Bazoyi Babiso Mabele na Bawande, et pourtant c'est le Aza président de la République, c'est une institution. Aza na ba possibilité ya koboya ke ba décret wana Oyo Basignaki est passé pendant la présidence naïe. Aza institution mobimba, mais il ne fait rien. Aza na ekaka kotambolaka lelo aza wa lobi aza kuna donc boka kuna ezokufa tosi toyoki ye akimi mbangu kuna na lome azoluka kobisika kaka kokima bisika ya kokima bisika oyo bakoza koyamba ye. Alors, Azoko se faire inviter pour la Bayambarae, pour la Akimara et Paka Oyo Asi Achekuna Namboka. Et puis, Toyoki vraiment Kuna Nakati a IDPS et Paka et Koti Mokulu, suivant ma déclaration Oyo Yemoko Chilo Mwabimisaki na Belgique, à l'objet que à sala mandat Moussou en 2023. Donc, bango lokola bayaki wana balobaki ke oyo ezali pouvoir na biso. Donc, lokola basi se prémunisaki ke bayiba s'enrichir. Donc, bazomona kaka kozala mobulu ntango Chilombo akodépose. Et puis, bango bakozala na eloko te na maboko, bakozala na rien, bakose retrouver na rien. Pendant 5 ans. Alors, sikoyo, depuis l'Obiwana, depuis tango vidéo ane dimaki, donc tozomona bazosala ba réunion, donc ezo se multiplier, basalisali ba groupe, basalisali ba réunion, on a koluka moyen à faire revenir Chilombo à la raison. Donc, bazo lukango. Nyonso wana eza non parce que bazo mona ke Chilombo azo travailler malamu, mais nyonso wana eza kaka pona ba avantage na bango. Bazo linga ba garder ba avantage wana baza nango pona koluka moyen ba s'enrichir na mutu ya makambo ezolekana alors que Chilombo azosala eloko ya kitoko te. Alors kotala sikoyo mutu yango oyo aza na ezobazoba azondima asalisa comment dire conférence moko oyo ekore asalisa sommet moko oyo ekoregroupe bachef de l'État na bagouvernement. Il y a des pays signataires, il y a accord, il y a cadre, il y a Addis Abeba. Wow. Pour nous vraiment. Zoba wana akokende kuna lokola amesana ne ko signer makambo lobi ko mona kaka tango réunion wana ezosila ali babotoli Équateur to babotoli Kisangani to mona kaka ali Kinshasa et kuna soki wana. Donc Chilombo wana vraiment bandeko nanga eza pasi mingi. Bandeko oyo vraiment bazovanda parce que baza comment dire ekolo moko bazoloba botala nani bofungola miso malamu. Ye moko ayebisi bino déjà badéclaration wana ke aza incapable ya kodiriger Congo. Donc, Azana est incapable que Yemoko a dirigé Congo. Alors, Bino Bozo soutenir rien. Voilà, Bozo Badini vraiment Bozo Sala. Mboka ezo kedi. Mboka ezo kaba. Chilombo azo kaba mboka. Lelo ake kuna à se faire inviter Yemoko kuna na Togo. To éviter signature nini a okene lususu ko signer kuna na Togo. Boko kaka lobby Kinshasa et comme ya batogolais. Donc, Chilombo wana donc toza na na confiance te. Confiance ezate donc ezaka ka congolais vraiment telema. Ba oyo baza pour bazo fingara Kabila bazo lobaka ke Chilombo. Chilombo ye moko alobi aza incapable.
yango wana bozomona Kabila azozwa makambo azosala ndenge alingi barwandais bakomi baroi parce que bayebi ke moto oyo batiaki wana communauté internationale ntango atiaki ye ayebaki ke c'est un incapable baki koponela biso suka nayebi te ata kutu na mwana oyo ya deuxième primaire azoraisonne par rapport à Chilombo na mwana oyo yanga kutu ya moke azoraisonne mieux que Chilombo mpenza mpona makambo ako donc eza mpasi mingi makambo oyo ezolekana yango vraiment nazosenga bandeko eza te ke tozofinga ye mais ye moko alobi ke aza incapable alors bomettre fin na yango bosunga ye adémissionne bosunga ye soit ndenge azolinga ye moko kotika mboka soki Chilombo wana asakomaki na ye prêt akomaki prêt adépose abandone makambo nyonso atika mais bato na ye kaka bazosala ye kaka o non biso tokosoutenir yo bomona te mikolo oyo makambo oyo nyonso ya elekani ya banyamulenge bafandi nie ata eloko moko te ata boeske bosi bomoni ata muluba moko oyo basingaka bato oyo basilisa bamama na mitakala bamama na biso na kofinga eske omoniaka ata muluba moko atie commentaire to atie mwa video moko contre makambo ezolekana kuna rien parce que baza wana bango nyonso bazolinga kolakisa Chilombo ke soutien na biso eza 100% alors que ye moko mokolo nzoko asa alembi na ye alingi na ye lisusu te akomi koluka na ye akende kovanda bisika moko akozala calme mosika na bino sikoyo bovandi wana bozokumisa moto yango ye moko alobi na kokokalanga makambo te nazoregrete président de la République, Bamisusu balamukaka 5h du matin, net aux États-Unis. Alamukaka 5h du matin, atangi bajournaux, bapesier, bimiserie, qu'est-ce qui s'est passé, bonamo. Mais on a biso, alalaka, alobi, alalaka na tongo, alamukaka l'après-midi. Donc, butu wana bafeti, comme la whisky, batongo wana déjà, barwandais basi bapusi makambo na bango donc ye ayekolamuka na retard mpona aya wana mpona kobindisa mboka na biso komema ngo na kati ya libulu alors vraiment il y en a marre assez il faut vraiment bandeko totelemela Chilombo wana vraiment kotelemela ye avec force topousser ye vraiment komi na moment wana ya difficulté na ndenge aza faible mikolo kopousser vraiment na démission ke atika mboka wana atika mboka wana Kabila azalaka wana ye moko amiyebaka kaka azaka rwandais atikalaka jamais koaccepte bamakambo wana mais ye oyo chituntu vraiment on eza libabe aza ne chituntu oyo libabe ya mboka aye na libabe na ye wana azomema ale kongo na biso tala mboka ekomi mobulu donc bandeko vraiment tobeta na mesa yana marre Chilombo wana akomi mutu vraiment par tout le moyen pour écarter kolongola ye na mutu ya mboka parce que si ça continue toyebi te ntango bakokende kosigné kuna na bato ya conférence oyo bakosala oyo sommet oyo ya Addis Abeba toyebi te soki akosigné nini lisusu toyebi nini te soki eloko nini ekokende lisusu donc bandeko vraiment tosala effort merci papa matondo mama Congo vraiment na information oyeli biso mokona lelo nakanisi papa mafolo ozali pembeni ya solo te tolingi toyeba su papa mafolo ozo penser quoi l'avenir est là toza komona bandeko tolongola na basentiment tolongola isme totala en face de nous tomitala en face toloba que faut-il faire? Faut-il en ce moment nous sommes tous en danger. Nous sommes en danger comment? En danger que nous sommes, est-ce que tout permettre Chilombo qui nous a induit en erreur? Chilombo aujourd'hui induit pays nous. Bandeko landa pas ma follow, azoka biso pas ma follow, s'il vous plaît, une minute. Erreur et salami na bandeko na biso oyo ba penser que ezaki tour na bango et tour na bango wana et marcher très mal. Et faut-il continuer à faire confiance na Chilombo azo conduire biso en erreur? Non. Et alors
est-ce que tozela sikoyo le plan bande ko bolanda s'il vous plaît tozela les plans cachés oyo tozobenga l'agenda caché de Kabili les Tutsi oyo ke tomona bakwesa Tshilombo selon bango bande ko bolanda bon vraiment batama yele belé na chaîne na biso bakwesa Tshilombo selon bango et que Alexis Tambo Mwamba, le criminel, a remplacé, Hippolyte Kabila a remplacé. S'il vous plaît, réflexion. Réfléchissons, raisonnons un peu tous. Tous et là, Taliban, là où ils nous amènent, que oui, tout comme à un niveau marocain, vraiment, c'est la catastrophe, parce que là déjà, c'est catastrophique. Catastrophe. C'est-à-dire que c'est à nous de décider avant qu'il soit trop tard. Nous devons décider avec qui? Nous, Ngana yo. Ngaina yo, papa, maman. Ngaina yo, jeune. Que mboke za ya biso, toko lingate que to zela bango basra. Parce que le plan, oye bango bazo tika, bazo mema biso à l'extrême. À l'extrême, Tshilombo a facilité tout, Tshilombo a vendu le pays, Tshilombo est incapable, inconscient, Tshilombo 000. Et Bino Bolobité a fait la cacahuana margué tout pour là. Et nous allons tomber au piège de Kabili. Les Tutsi. Pourquoi il y a un piège d'abord? Parce que pourquoi il y a un piège d'abord? Félix a signé tout. Bazui etandi munene mais bazui na ngote voilà na gobe sabino que bazui na ngote bazui ngote pe ba ko ngote yangona il est temps maintenant toluka solution eza mingité merci maman nanou le sako pa ina maman nanou vraiment yango wana na koya pe solution eza mibalete solution ezali l'article 64 était solution ce n'est pas l'article 64. La solution, c'est Maman Nanou. Quoi? C'est la révolution populaire. Par la révolution populaire, c'est là où tout doit être tombé par terre. Et l'article 64, que les gens font la confusion, l'article 64, on reconnaît leur constitution. Et l'article 64, ezalina sous-article, et quoi il s'habille sur ton dimangoté. Donc, c'est-à-dire qu'on rejette tout ce qui est là comme outil, constitution, autokobenga, pacte, charte, qui prend, on a besoin d'un côté, on applique ce qu'on dit, la révolution populaire. Et cette révolution populaire, que Ngana yo, qui sont les auteurs, les facilitateurs, oui, nous sommes des auteurs et des facilitateurs. Et c'est à nous, tata, maman, toute la révolution, Mac Ama, avec tous les autres ambassadeurs, tous les étrangers. On ne peut pas accepter d'aller aux élections, on ne peut pas accepter de faire le recensement, on ne peut plus rien accepter, il faut tout mettre dehors. Mettre les Belges, les Français, les Canadiens, tout ce monde dehors. On ne fait plus confiance à personne, et surtout l'Église, n'oubliez pas. Papa Mafolo, Maloba, Ombokayo. Lusako papa sayala, Lusako mama Kongo na pesi mote na libota mobimba na yoka milima bakoko babatila. Losako na bena Kongo nyonso bamama Kongo na pesi mbote losako topesi tembo mingi na nzambe mpungu topesi pe matondo mingi na mvundusi kimbangu lelo ezali mokolo ya le 3 octobre 1921 oyo bakatelaka mvundusi kimbangu à mort et puis après à prison à perpétuité tokanisaka mingi na badatu wana tobanda koyeba ngo matondo mingi na bandeko nyonso mpe bao nyonso bazolanda biso ya solo papa sayela c'est vrai nous sommes devant un fait accompli par rapport à Tshilombo. Pour Tshilombo d'abord excuse na ye ndenge tumoni na bavideo eleki olakisi wana ezali injustifié. On va justifier en elle. Pendant qu'elle alternance politique, pacifique, et historique dans le Congo. Mais maintenant, je fais une excuse, il y a l'incompétence, ou il y a fatigue, ou il y a quoi. Vous voyez que nous sommes
eza na issue moko te ye moko azokomiyeba te qu'est-ce qu'il est est-ce que aza mutu est-ce que azokokanisa makambo azokoloba est-ce que oyo nyonso alobaki pour ye ya malamu mpo na biso ya mabe oyo amemi biso na point oyo ya Congo est-ce que azokanisa oyo est-ce que azokanisa un président olobi bapesio na mawa alternance pacifique bapesio mais gérer mboka non gérer mboka bon par rapport ya Minembwe bamama bandeko eza mabele ya bakoko na biso eza ya biso to kaka ndenge papa Sayala alobi n'acceptons jamais de dire que bana na biso bakotikala korécupérer. Ne pensez jamais à cela. Nous sommes responsables. Ozalaki na 10 ans, c'est-à-dire au Botami na 1950, c'est-à-dire mouvement il y a les 4 janvier 50 au Yébiam. Au Botami na 60, c'est-à-dire au Yoki, au Yébi Komuya, Papa Kasavubu, Papa Lumumba, événement ya Mobutu, au Botami na 70 na 70, au Yébi Diamelo, Ndengini Nekendeki, au Yébi Botama na 80, c'est-à-dire tu as à peine 40 ans, c'est-à-dire n'a pas nos babano pour entamer 39 ans. Nous sommes tous concernés, s'il vous plaît. Bitumba Oyo, Eza Yabiso, n'acceptons jamais que tout ce que la bombe a Biso. Biso tout vraiment en charge par tous les moyens. Bitumba Oyo, Bamon ne va y avoir quoi. Minone éteité et kokendete. Et d'ailleurs, sur le papier, ils ont la macanisi. Et Kotikala, Ishika Yango Itikali. L'Allemagne a divisé pendant 50 ans. Donc, 70 ans, s'il vous plaît. De 1945, puis Awa, en 1980. Donc, c'est presque 50 ans, 60 ans. Le 3 octobre, l'Allemagne avait fêté réunification en Allemagne. Peu importe. Comme maman m'a quelque part, elle dit que ah non, on dit que les parents du vont faire remplacer la population. Peu importe. Même à Belé, même à Taba remplacer. Et vous voyez, va remplacer Moutou Oyo, Azaya Oyote. Ce n'est pas pour que nous nous Makanis. Pour les rater, s'il vous plaît. Mais comme Makamo et Okuma, Wabomonaki, nous sommes la Mouka, état d'esprit. Fallu un simple ambassadeur, Obengi, Mike Ham. Avant de recevoir l'homme politique qui sont censés être des autorités dans mon Kanabango, un simple ambassadeur qui vient seulement pour la représentation d'un message dans mon Kanaye, il devient patron dans la Kanabango. Il reçoit Nani, d'abord Chilombo avec beaucoup de négociations, après il va recevoir Jacques Mbemba, après il va recevoir Amon Fodile, il va recevoir Nanoyo Saludo, état d'esprit. Balungwe na ambassade wana ambassadrice ya Grande-Bretagne akena audience na Fayulu Leila akena audience na Fayulu leo kumona tole la Minembwe ke sadi batwana il faut qu'on va directement il faut qu'on va parce que non mais on ne peut pas expliquer autrement pona yango bandeko na nyonso pona bazero wana bakangi wana bazokolakisa eza église. Parce que ce sont les églises. Mais quand nous sommes à la mobilisation, nous sommes à Sango. L'école, nous sommes à l'école privée ou conventionnée, il y a Sango. À part la privée, nous sommes à la Sango. Éducation, nous sommes à Sango et à Sango. Pour cela, il faut casser, brûler toutes les églises, s'il vous plaît. Toutes les églises. Dans l'éducation, il faut casser. Ça, c'est côté église. Et puis, pour le Makamouya Minembwe, Monatisi Motoyo Bitakwira. Mais Bitakwira ne peut pas commencer à se moucher pour dire qu'il ne se sent pas mauvais. Mais Bitakwira n'a pas continué à faire. Bitakwira a travaillé
l'environnement, non? Mais non, alors c'est étonné, il se met en égard comme si Makambo, c'est d'abord les gars, il y avait tant de bateaux, Banovati Makambo, c'est ça, il y a République à Kivu. Mais son nom, il figurait, non? Alors, pourquoi ça m'a fait dans les mots? Bitumba, Ezali, Awa, Mabele, Ezali, Bicho, Bango, Bazon, s'appuyer dans Mandouki, Babeto, la Dogo, Koufi. C'est simple ça, mais Bicho, Tozali, peuple. Mark Hamawana, Nakate Kinshasa. Soki bokamye bino bana changu, osala péage na poya njini. Mike Hama alekate. Tomo mata ambassadeur moko nanu. Tomo mata ambassadeur moko. Bilego ici eleki. Toyebi ke moka tokuzwa. Toyebi ke toyebi kokoma na point oyo. Donc, pour terminer dans le vainqueur, ton connu devant être accompli, qui le gouvernement mongolais, Alexis Tamamamba comme président, pour raccourci et dans la directement que Kaname a gagné par soi-disant coup d'État à Zuyelo. Pour ça, pour que la Bitumba, comment les Kinétés de Bitumba et par la directement, parce que toujours qu'il n'a pas soit. Et dans la paralysie Tamamamba. Et dans la partie Kanama, on rejoint par coup de force. Objectif, vous avez qu'à Moko. Tout ça, il faut pas tout Bengana, tout Silana, Baya, Yoso. Baya, tout le monde de la mission à Moko, la mission. On ne peut même pas allusion à la Constitution européenne, article 64. Non, il faut oublier. S'il s'agit de révolution, alors que moi, je prends le terme d'une guerre de libération. Parce qu'à mon entendement, vous vous révoltez contre quelqu'un pour que ça l'entendement et puis vous faites des arrangements. Moi, concept Nangaï et Zali, la guerre de libération derrière les 4 janvier 59. C'est ainsi que je suis trop prudent dans le Makambo. Il y a révolution et tout ça. Il y a une relativisation et Makambo. Bisous, dans la guerre, il y a libération totale. Toujours, on n'a jamais Nicolas Tokomi, même à taille, l'église, soi-disant, même à taille, l'église Kembani, c'est ça, vous l'avez dit. On a dit que le peuple est abandonné à son propre sort. Je crois que c'est le peuple qui doit se prendre en charge. Bande de Konanobilité, on va encore lobby. Intérêt, il y a occupant et d'aller assis sa vie sur le Koufa. Devant ce fait accompli, relation à mission aux amis. Parce qu'intérêt n'a les amis, richesse, intérêt n'a les amis, la mission richesse avant de l'amour. Bon, devant ce fait accompli. On a la mission. Bon, réaction à la mission des amis. Et ça tout négocier, ou bien, ça nous fait de négocier, en disant que, bon, on diminue la mission va pour ma mission. Mais ce qui est pour Burundi, c'est-à-dire que souka nango, parce que ma vie Congo, c'est ma kenangote. Ma moté va y vendre la Congo. Donc, le préfet, mais pour ça la même pendant 5 ans. Pour qu'on soit appelé, dans le monde, je vous garantis encore, il tombe à Ezaïa Moulibu. Position des Alaki pour le marquet, Bakoya, Bakokota. Donc, on n'a pas fait la toile, on n'a pas audio et l'équipe au vidéo et les gâtis. Aux Alaki pour le marquet, c'est la OTAN à Kota. Je vois OTAN à Koti. Il faut vraiment que Kota, si ça pose la bango, je crois que Kota la bango, Nabobima, Paokenewa. Makamala, tout, si ça va, on va dans la place de l'était. On va les exterminer. J'utilise le mot exterminer les toutes. Et ils seront tous exterminés. Vous avez remarqué que la guerre sera longue et populaire. Elle va retourner de là où elle est venue. Et Rwanda na Congo, et passer na Rwanda, Burundi, Buganda, Tanzanie, et donc la photo parce qu'il y a la carte de la Rwanda, et retour appelle de la Rwanda guerre, et donc la photo. Je vous encourage, c'est ma maman. Je vous encourage, Dino Bandeko. Pour ça, là, c'est propoté. Pour ça, la ironité. Nous sommes devant des grandes responsabilités. Il y a guerre de libération. C'est nous qui sommes les acteurs de la libération en Boka. Aux années 70 ans, 75 ans, c'est-à-dire dans 59 aux Ambaka. Aux années 60 ans,
c'est-à-dire pas indépendant to bobe indépendant ne mine biso makambo oyo ozalaka oza na 50 ans c'est-à-dire na 70 années dans le butu asali Zaïre na ye dino bazairwa bon ozalaka oza na 40 ans c'est-à-dire Matondo papa Mafolo. Nous sommes responsables, nous devons nous mettre debout et chasser, faire cette guerre. Merci. Faire la guerre et chasser les étrangers. Papa, ça y est, on a compris que maman qui va vite. Matondo papa Mafolo ya solo ke komitango ya révolution et komitango ke moto na moto ayeba là où nous sommes arrivés to moni to salibérer biso nyoso to kanisa ki isme ko porter biso quelque chose to moni ke isme et coach biso kate liburu biso surtout bino parce que ngana boya isme na boya ba leader na boya fanatisme na boya ba parti politique à cause de ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense que bande ko bana some ko Congo yango to ko tina biso to mekana ko boaka mwali somoke na bande ko na biso oyo bazali na face na Congo Brazzaville et l'histoire est allée triste à constater que ya solo nous allons nous adresser un peu na Sassou Nguesso. Mais c'est Sassou Nguesso, moi je pense que M. Sassou Nguesso a tout ça la honte de l'Afrique. Nous savons que M. Sassou Nguesso est à la tête de la base de formation na Katia Afrique centrale. M. Sassou Nguesso, c'est bien bon. Mais vous suivez n'importe quel ordre qu'on vous donne, M. Papa Sassou Nguesso. Un peu de respect, Papa Sassou Nguesso. Est-ce que demain, vos petits-enfants se souviendront quand même de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ou pas? Voilà pourquoi, mes chers amis, nous sommes les Camboyo. L'histoire, il n'y a pas Sinamawa. On a tout le temps dit que cette histoire de pandémie, coronavirus, en Afrique, ça n'existe pas. Arrêtez, je vous dis, vous, dirigeants africains, arrêtez de faire subir à vos populations torture. Arrêtez. Et voilà, torture va faire subir à la population de Bango et comme il dépasse le niveau. On a dit, laissez ces gens-là tranquilles. Mais vous suivez les instructions, il y a Konzenabino, Oyo, Ezaliko Pesama, Emmanuel Macron. Et alors, les inconvénients, c'est quoi? Voilà, Ndeko Moko Akufaki Nakati Yamboka, Oyo, Brazzaville. Akufi na Brazzaville comment? Ndeko wana akufi na Brazzaville, toko lakisa bino image, ndeko wana mundeko na biso mwasi akufi pote ba mona kiye abane ko tambola sans masque. Les ba monier azana masque te interpellé na la police et la gendarmerie plutôt, la gendarmerie ememiye ti wapiti na poste la gendarmerie babani ko beta mwana mwasi wana et mwana mwasi wana azongi na ndaku apesi rapport et pa ya mama na ye ayeko tala lobi mais nini o ba beti ngai po ba mona ngai na masque te. À la fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé na ndeko mwasi wana akufi na matongo nango mwana mwasi wana akufi. Et alors mwana mwasi wana akufi nini l'équipe ba population pe ba telemi ba tomboki ba kei ko beta ko sala pillage na kati ya gendarmerie ya Nkai voilà c'est ça Nkai. Et voilà ba situation ndenge wana Sassou Nguesso c'est franchement essayez un peu d'observer, de voir est-ce que ce que vous êtes en train de faire pour ne pas subir la population na bino makamande ngwana est normal suivons comme ça vous voyez bon mona oyo elekaki na Talangai na Nankai. Une jeune demoiselle résidant au quartier Monoto dans le premier arrondissement de Nkai a été trouvée morte dans sa chambre au matin de ce mardi 29 septembre. En effet, arrêtée pour n'avoir pas porté sa bavette de protection contre la COVID-19 sur l'avenue de la Révolution le lundi 28 septembre, autour de 16h, Mademoiselle Merveille Bazonzela est placée dans la PJ de la gendarmerie et aurait même subi de ce fait des agressions physiques et même menottée. Une fois dans les locaux de la gendarmerie, elle aurait reçu des coups. Libérée autour de 21h, lorsqu'elle rentre, elle raconte son supplice à sa maman avant d'aller se coucher, signalant que la victime souffrait de crises d'épilepsie. Au matin de ce mardi, voulant s'enquérir de l'état de santé de sa fille, sa maman la trouve inerte dans son lit.
été alertés et informés des supposés sévices qu'elle aurait subis de la part de la force publique, a emballé et conduit le corps de la jeune demoiselle vers la brigade de la gendarmerie. Voilà, mes chers amis, et c'est grave cette histoire. C'est là nous interpellons Sassou Nguesso avec ces gens. C'est cette histoire et les Kinakati Angola et ça qu'on les cas partout. Et c'est ça, c'est la honte pour les Africains. On dit, ne suivez pas vos maîtres qui, comme Emmanuel Macron, ne suivez pas ces gens-là parce que ce sont des satanistes. Et bien vous copiez tout. Comme vous côté la carte informationnelle Nabango, vous acceptez tout ce qu'on vous demande, on vous oblige. Est-ce que demain vous pensez que la formation, le groupe, la loge, vous pensez que demain qu'on continue encore en Afrique et demain vos enfants, qu'est-ce qui reviendront après cette histoire-là? Que non, tata na bino mutazara kite, tata na yo, koko na yo mutazara ki, babano kata bana na bino bakingo. Bakokata bana na bino bakingo parce que ba victime wana tout ezali ezokota pour le besoin de pouvoir besoin d'intouchable mais kombo ya Sassou Nguesso kombo ya Chilombo kombo ba kombo na bino nyonso wana ekozala susu na tina mogote na mabele ya Afrika ndeko lo sako pa na yo maloba pa na yo lo sako papa fela na maloba toko zongisa matondo pe kembo na tata nzambe ya pongo tolendo na kombo ya fumu vuluzi papa kimbango mama kipa vita na bakoko na biso baso. Alors papa sayala ngai na répétera toujours. Donc tout se rappeler tokendaki na vote na élection ya ba parlementaire na bulembu nyonso eleki tokei na ba sénateur na bulembu nyonso eleki ba gouverneur eleki sikoyo tentative ba oyo basali na minembwe ezo dépendre na biso mais bayebi ke epai na bango elekaka nango parce que entre biso moko tokoma kopesa bajustification ebele bataliban na baémission na bango ya lelo balobi ke oh non ministre intérieur azalaki te donc ekoki kozala intronisation ya bourgmestre parce que ministre de la défense azalaki parce que ba problème donc congolais ye moko azoluka convaincre donc bango bazotalela biso alors toyeba ke batutsi baza bato oyo bazoko voyager na esprit nini qui ne risque rien na rien bango bazo risquer hein et po bayebi ke soki ebebeli bango bakokufa mais biso nde sikoyo toza koyeba te oyo tokosala biso nde alors tolingi sikoyo réagir mais réagir avec notre peuple mais peuple est-ce que peuple ayebi comment à se comporter est-ce que tozali s'organiser pour éduquer peuple pour la peuple ayeba eloko oyo ya kosala endenge ya se comporter na etumba oyo po toza na expérience wana te tosala nano révolution te Congo tobuna nano baguerre te me nyonso wana tokanisa yango alors nos politiciens ndenge baza wana omoni Bemba omoni tala oyo bango nyonso ndenge bazali wana la classe politique kende na bapasteur kende na église donc le peuple est abandonné à lui seul. Mais si le peuple wana ba oyo bazali na moi connaissance ba oyo bazali na boyebi il faut na belle mission si to banda ko s'organiser ya ko solora na peuple comment ya sekele to bombi mais peuple faut yeba a ko se comporter ndenge nini parce que na ba action bien ciblée comme action individuelle est bien ciblée peuple moko akoki s'organiser akoki kokutana mpe na embuscade moko boye agir mpo ayebi comment il faut asala donc nga nakanisi ngonga yango ekoki oyo toluka tozala concret parce que soki maloba tozokendeka na baanalyse tozokende kaka na ba je sais pas quoi bango bazotala biso bazoloba le chien aboie la caravane passe donc kidiba baloba kidiba kolo
toza kidi bato oyo ezosalama na Congo ezakala na Congo baafricain nyonso wana sino deja basi baagissaki banda kala ok papa sala nazongiseli yo maloba matondo. Voilà bandeko bana some kolo Congo ya solo que c'est à nous même bana some kolo Congo to mekatala. Vous savez bien comme moi que aujourd'hui nous venons de conclure que Félix occupe une fonction largement au-dessus de ses capacités. Alors mes chers amis, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter avant que à ça la transgression défiance oyo ekoleka et ça la regret na biso nyonso. Il est temps que chacun de nous doit savoir comment est-ce qu'il faut faire arrêter Tshilombo parce que Tshilombo il s'en fout. Pour naie oya sa jouer ses coquilles. Souvenez-vous encore que en 2006 Kabila a déposé Kipé. Batunaye balbi non ne partez pas, ne seguez pas. Actuellement, c'est ce que les autres sont en train de faire. Mais bazo bosonake motowana a limité. Donc les dégâts botala Kabila azalaki bourrique. Kabila ayebaki lokoté et Kabila faisait quoi? C'est taisé. Amanaki niazo yoka. Bazo ko apprendre les français, bazo ko apprendre les calcul, bazo ko apprendre tout nanana Théophile Bemba. Théophile Bemba c'est qui professeur na yena nyonso. Et Kabila azalaki wana ko yoka tanti bazo ko apprendre et apprendre a komi mayele koleka ba professeur na ye nyonso. Tout. Mais oya biso ayena français na munoko, ayi ko ba français, mais na mutu un quatre guinéen et le présenté. Mais les dégâts oya sali na moins de temps ya ça déjà grave. Alors maman Meje maloba ombokayo. Oui maman Meje bande ko baza ko yokayo maloba ombokayo nino eli biso na poko ya lelo. Toza en direct. Loba. Oui. Napesi bandeko nyonso ba mama Congo ba papa Congo nyonso mbote. Mais papa en tout cas na sengi on bakisanga ata 2 minutes pona silisa eloko ni na lingida loba. Liboso ndazo pesa nano exemple mibale. Na Togo ezali na kolongwa na Lomé po kende na sud epai na nord epai ya président ya Dema. Ezalaka ta libanga moko ya munene et puis po basala nzela wana ezalaka koto lubwako il faut bakata libanga wana po nzela ebima ngambo na ngambo ezalaki ndenge nini bamindeleka ntango baye babandi kokata libanga wana kati donc libanga ya munene mpenza bakati libanga wana bakati bakokaki kotombola mokolo moko te balembe bakeni tako bazongi na tongo basya lisusu po baya kokontinue musala bakuti libanga wana ezongi ndenge ezalaka bade babandi lisusu basali soki 3 ou 4 fois libanga wana ezozongaka balobi te il faut tosala nini bayebisi bango bosenga nzela na bakolo mabile basalaki ndenge wana bakati libanga wana te na nzela eye kotoboka ekei te na nord ya mibale naza na ga moko awa guinéen chaque fin de l'année akendaka na mboka na bango siko na kini okendaka kofete na bapara na yo kuna ya lobi te tokendaka kofete kaka te me tokendaka omoni biso bajene nyonso tobima bon ntango toza koto oyo kilitire na biso ndenge bakoko na biso basalaka tomonaka te alors tokendaka bainisie biso ndenge nini basalaka bazosala baseremoni natuni ye lokola likambo nini alobi apesika exemple moko mpona peshe ye alobi na mai na biso soki moto akei kuna mpo asala peshe aza mopaya aza mokolo mboka te akomona ata mbisi moko te ntango akobeta ndoko monyama bambisi nyonso bake kobomba
sikoyo il faut bakoko na biso bamikolo basala baseremoni soki basali baseremoni wana esili akoti na mai akomona mbisi bebo na kati ya mai. Alors biloko wana biso lokola toza kotoyo il faut tozongaka mboka toyebaka bakoko na biso bazalaki kosala basalaka ndenge nini. Mabele oyo mpo na biso bana Kongo mabele wana eza ya biso. Nzambe ye moko moto apesaki biso. Toyiba te epai ya bato te tobima tokende kotumbola tokoyiba tokoboma bato te. Bango baye epai na biso toyambi bango. Tofukoleli bango maboko na bolingo nyonso tozali nango. Sikoyo bamoni biso bazoba babotola biso mboka. Eloko nalingi naloba poni bandeko bato nyonso oyo bakufa mpona mabele wana, bakoko na biso nyonso oyo bakufa mpona mabele wana, nzoto kaka nde ekufa, molimo na bango ezali. Bayokaka biso, bamonaka biso, mbe bakoki koloba te. Ntango biso tobandaki baklase na bamission ya intérieur, bandeko koko nyonso il faut bomona basango na kati ya basimetiere. Na ba 18h wana na molili sango azotambola azobaluka azaki kosala nini? Bakenda kosala nini? Biso pe toza na droit ya kokende kobelela milimbu ya bakoko na biso na basimetiere. Toza na baproblème na biso. Tokota na basimetiere batu na batu. Bokota na basimetiere ya mboka na bino bofunda. Bato nyonso oyo bazosala biso boyi. Biso tozowela nde mboka na biso. Tozowela mabele oyo bango bakufelaki. Tosali mabe te. Donc bobelela milimo bakoko. Bamoto nyonso oyo akokota aza mopaya. Ezala meme barme na bango wana nyonso. Babuka bango makolo. Babatala bango bakake. Bobelela surtout Etienne Tshisekedi. Aya kozwa mwasi na ye na mwana na ye. Aya kozwa bango mboka wana ezalaki ya ye te. Bino baluba oyo bazali na kabeya ka mwanka. Bomoni ba oyo nyonso babenganaki na Angola. Bango wana kolala libanda. Ye mwana na bino ango soki ni Tshisekedi. Mbongo nyonso azozwa ya fami na ye. Bazobomba na poto bana na ye. Bongo bino baluba mususu beton surtout basoba oyo ya IDPS bande. Bokatika kolia mbwa. Mbwa balaka yete azabu nyama ya kolia te. Mbwa ya nyama ya mbwa nde yango ezokomisa bino kuzoba. Bokumisaki te beton te. Bosili bozala soni te sikoyo bokosuka wapi. Bana na bino. Bakuluna oyo bino bomoni bazokanga bakuluna wana. Sipo bazana musala te. Bazienu wana soto bazala na musala mbele basimbi pa machete. Bo mutu oyo azopesa bango machete bango mabata. Bango ndako na yete papa bomba ata ye ube mwana na ye o ye pe asekela. Bandeko. Bokende bosaka. Bosaka bote ba mama botika kosaka te bovanda kata mutakala. Okena na toilette longola bilamba. Sakaka na bolanzela na bapokwa mususu soki esika kosala eza te ndako no ezali mboka na yo. Zwa mwa kopwa masanga na yo soki basanga mbite eza te mwanani oyo na pota ndako na yo sopa masanga wana banda kobelela bakoko. Banda kobelela bakoko ngai na ye kosenga nde tozali kosenga aide na bino biso tozokoka te. Bino bato bokufaki na mabele tozobalela nte bino. Boya bobunda na biso elongo. Matondo mama. Ok, merci, matondo. Voilà bandeko bana someko lo Congo na kanisi to pesa ka lo sako na bandeko nyoso. Merci na bino bobo landa ki biso na mokona lelo o eza chaîne pesa ka bato mayele. Eza chaîne te kumisa ka bato pesa ka bato mayele. Kibo biso. Nana boma kibo biso, c'est la religion. Na mokuse. Et l'autre boma kibo biso basango, betide ki angoko, ils sont puissants. Ces gens-là sont très puissants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arracher cela. Remplace par quelque chose.
la religion bakoko na bino bandoki faut pas croire na bandoki bandoki wana bango bazo saloma be nzoka te bango ba magicien magie blanc tout baye nango et voilà là nous sommes arrivés. Est-ce que faut-il que tout tikela bana na biso héritage oyo bitumba ote biso na bino tuzo bunda nango tina suka po ete bana na bankoko na biso bana enfin bakoko na biso basala erreur ba reparaki erreur bango enfin batata na biso basala erreur ba reparaki erreur na bango tata mama oyo zana kata isme nanu ozana kata parti politique oza taché na babuzoba wana oyo kokende le boso ya ba parti politique kokumisa ba leader wana ba parti politique. Arrêtez cette histoire là, arrêtez s'il vous plaît. Sala conscient yebaka que ce que pour le loté papa maman lobe ko sala me bana no ba ko sala ba ko mona pour aider à venir na biso ça architecte ya vie na biso et c'est le moment de lutter pour nous tout sauver Congo. Matondo bino no so matondo pa na yo papa na biso Juma Tano esika yo zali matonde pa na yo mbuta na biso MKN grand sponsor matonde pa na yo e pa na bino ba mama tete mama MKN ba soldat na biso congolais mama wali to bosani yo te mama meje lo sape pa na yo mama Congo lo sape pa na yo to bosani te mama nanu nzerande ko na biso ta 1 minute. Allô Lindi sana papa sayala ezanga mama peuple tsunami olobaki mpe obenga nga te obenga nga pembeni opesa ngai. Ok, nazobengo mama, nazobengo tout de suite là, nazobengo. Merci maman. Merci, nazobengo tout de suite. Voilà bandeko, lo soko epai na bino nyonso bandeko bolenda ke biso lelo to bosente papa na biso tembo na kati ya Asie, na kati ya Chine. Vraiment bandeko nyonso bazala kati ya Chine, lo soko epai na bino botika malamu to pesani elaka na biso mokolo ya lundi. Lobi tozana ka moi repos mais lundi tozana bino pour la suite information matono nzambe bankoko na bisa pambola bino. Vous avez une grande valeur mais vous avez sous-estimé la révolution. C'est possible aussi avec ces mêmes peuples. N'oubliez pas kaka peuple wana kaka population wana révolution na bango eko salama ya solo te tango na ngonde ekoki matondo ingeta ibobo ibo